tokotela siko kota ba wario bino boza bana moko boye oyo boza bape ko respecter ba mikolo te na nini ba respecter ba mikolo te frère aza pe camarade na bango te bongo fali pas camarade ba Gaulois fali pas camarade ba Gaulois baza ba papa ya fali donc quel c'est mon te ba Gaulois baza ba père ya fali siko ba wario baza bana ya frère. Ce qui est na ninga logique, fali a un avantage, bana ya bagolwa, bazala ba fanatique ya fali papa. Eza impossible place il fait à sali plein, Karine Ocha défi que fali a rosine. Eza pratiquement impossible. Mona keza bo na kena ngoka réalité, tout simplement réalité. Faire avec ta musique moko ya mikolo. Abe sa musique moko classe. Musique moko ya sentiment makasi. Siko sentiment nango siko za génération batu moko bayo ka sentiment fort. Eza génération moko ekota pe bangoti. Fali azo beta musique ya kitoko lelo, kitoko fort ba mede. Abe ta musique ya kitoko bazo mona sintu ya batokosi wana ba suka. Mais la génération pour vous écoutez. Pas bicolo. Fait la lelo, l'histoire totini wana o ba maka uzi ba kubisaka lelo, histoire abuo pia. Parce que yé peut faire la côté, à comprendre que vous n'en pas retour bien, au totini c'est important. On a retour. Si quoi to ko pas ba wabo o ba critiquer faire que la totini et sopier awona na kango. Ozonze la musala na biso ba musicien ba kongindisa biso te faire un petit concert to mona ba journaliste liboso o ba soutenaki faire na ba concert à Genève ba kete pone pour faire azumbo mona tie na poche bango na ba leli pesi biso le côté to soutenir pe ba fali no ya na fali na Bercy awa concert tie beta matina zongakin ata $10 na zote so à quoi sert bon to be bisaka musala na biso. Pour un sentiment de se périr, ça va tout le monde héritage. Fanatique. Mbote, surtout il y a film partout dans le monde, toujours en collaboration avec Congo Makambo TV officiel. Il y a Yémen François Chimanga. Vous s'abonner massivement dans les deux chaînes pour être tantôt yaka pour passer des informations, des news, dans la communauté congolaise. Il faut que ça toujours effort aussi dans la vie il y a ébélité il y a moukié il y a s'abonner pour être beaucoup ma ébélé et puis tous opportunité il y a que passer la vie information la communauté congolaise. Merci beaucoup les autres dans biloko ébélé là par rapport à l'actualité zor budget biso o aussi collègues o pe zali na ndenge to ko so lango lelo na ina invité na ngai d'habitude na kombo ya Makizembe Kenpena Makizembe bonjour. Ouais, bonjour François Chimanga, bonjour na pesi bandeko nyoso bazolanda biso. Oncle Patrick la Miss Yama Julienne, na pesi Yolande Diamaver, Bambote Belé, restaurant Tam Tam d'Afrique chez Wando. Na kati ya Mos toza na Congolais moko, oaza na restaurant ya munene na Mos. Restaurant place ba Congolais basala ka retrouvaille, place ba Congolais ba melaka zala na gare. Chez Wando vient na biso. Na madame nae na pesi Bambote Belé donc na pesi Bambote Belé en tout cas merci na yo François Chimanga merci na Patrick Longitima yeto zara na yeto chaque temps donc merci na Joanne Salambi le blanc de Bruxelles gaz na gaz merci. Voilà, merci beaucoup. Là c'était notre invité Kenpena habitué à biso ya ba émission et puis à Panza Mokili nous a toujours être ressola le ba tenter la émission de biso Kenpena Makizembe. Il y a les besoins de la question, il y a les besoins d'ali matanga ya mostel nzambe monene na kombo ya Marcelo Tunasi oyo auto kufa ça mwasi na ye mokimumba yebi mokimumba pe so comprendre que ba matanga so salama ba tozo ba tomeli ba visiter ba konza boka ba konza belé mboka ba ko visiter matanga pour être ba soutenir toujours mostel nzambe pasteur Marcelo Tunasi. Quel pena ozala biloko nini ya koyebisa batu oyo batalaki ba première émission betaki par rapport à ba propos tenu na yo ya maman Amazon ne comme le niveau ko lelela
quel peut expliquer biso dans de biso na film autant biso. Ouais, premièrement nous na pesi mama Aninduka bambote belé, mama Aninduka mwasi ya papa na Sowando tam d'Afrique, mama Aninduka bambote. En tout cas François Chimanga premièrement nous nazo remercier pasteur Marcelo matanga l'équipe vraiment très bien. Ba critique to salaki eza ba critique ya organisation matanga te. Ezali ba critique ya ba propos oyo pasteur Marcelo alobaka pona papa wemba na Kinchester oyo mama Amazon asepelaka nango te, mama Amazon alelaka bana ya papa wemba pe basepelaka nango te. Côté organisation ya matanga, moi je pense 100% na opesa ye a organiser matanga na très bien, vraiment tout le monde ba invité pe ba ye belé na matanga ba autorité tout ba ye ba pasteur nyonso tout ba ye ko souhaiter muninga na bango ba mes condoléances, mais absence to moni kaka ya pasteur moko pe ya munene aboyi ko tia makola ba ba kanelie ke kuna ba ko beta ye ndenge to moni na ba émission pasteur moko va même ba ivoirien ba sele ba émission ba sepel na ba propos ba di pona pasteur Marcelo te ba sepel na ba propos alobaki pona pasteur Marcelo te. Vraiment c'est pour la première fois na mona na église matanga zwami organisation sami ya propre ti ba kundi mama abiso. Vraiment pasteur Marcelo ayebi pena ko organiser makambo. Voilà quel pena selon ba les autres dia batu grâce à celui kambola na ya fona tuna. Bato lobi na biso ke to sali ba analyse par rapport à matanga ya mama pasteur. Tozu sango lelo mama pasteur akufi lobi malamo ba yeli biso quand on a quelque chose matanga bandi. Est-ce que bazo ki temps ya mama akufi ya rotier na frigo, bazo ki temps ya ko sala ba démarche signaux surtout avant mama azwa bazo encore mama tient avion ba maman na kisasa. Est-ce que bazo ki temps ya ko sala ba billet ya ko sala toutes les démarches ou essayer na rapport na moyo akufi libande ya moka bazo musona kisasa. Est-ce que nous autres trouver bisika les années mama akufi déjà avant ou même mama akufi quand même jour. Ouais, François Chimanga moni analyse wana eza ba analyse moko bête ya ba congolais. Mutakufi mutakokufa leo na tongo soki famille eza na ba moyen nango ba vol ezalaka nango pe ebele. Peut-être parce que Marcelo monaki aza ba moyen na ye a s'organiser kaka na place ya vol ya le même jour ben d'accord mutakufi lelo ba ngona dobi mutako boyela bembe. Siko soki alalisaki yango na Turquie kuna alalisaki yango ata 2 jours 3 jours ata alalisaki yango 10 ans totia na 10 ans alingalamuka non aza na mbongo na ye parce que biloko erumelaka eza bato oyo bazalaka bamoyen eza te obandi kosenga parci par-là pasteur Marcelo kotala kaka makambo ya matanga nde ndenge eleki elakisi biso soki azali na bamoyen na ye église ne eza église ya bamoyen donc eloko moko compliqué pasteur Marcelo eza te bino boomona te bomituna teke moto akufeli kaka lelo lobi alue déjà na stade siko toloba apreparaki déjà ke mwasi na akufa jour te yango aluwaki déjà avion te nga alobi selon question ezoposé donc ezolakisa ke pasteur Marcelo ayebaki ke soki mwasi na akufa mardi ayebaki akufa mardi aluelaki yango déjà baplace bamemi na avion aluelaki ye déjà bastel tata Raphaël wana eza bilobela bakongolais eza bilobela bakongolais batikaka ndeko na biso ndenge akufa ser na biso akufaki kaka semaine oyo pasteur Marcelo a s'organisé pe ebembene sala une semaine te asali matanga ne vite fait et que nango donc c'est normal. Est-ce que le pénalo c'est que biso malade mama kufi nango mama pasteur nga yebi malade akufi nango te na docteur te pour muso lo bio mama kene ko sa chirurgie esthétique amuzusu mama akufi na malade babenga baso ya gauche donc ce que vérité on a des yeux ba tout on a ba to analyse bele ba TikTok ba YouTube siko kongola communauté zoba moko boye mutakufi mutakendaki na eza mobile na mobile ne tomoni place à lobi eloko te donc pona bango bakomisi Denis Lesi neti Jésus Christ yende bokenda otchele ba mikoba bandotune akufi ndenge nini yo siko Denis Lesi abandi ko détailler o akendaki babongise ba face o akendaki babongise mabel o akendaki bakata ekivezo na muke o eza hôpital mo bakenda na mida kibo abiti ki ezaka makamba ça c'est banzoto siko biso toyebi te. Est-ce que makambo de est-ce que makambo pasteur de nous amida wana kaka ya jibit amida bazami balete siko papa
makambo oyo ezoleka na baémission maikilo mayamba pasteur Denis Lesi biso nyonso toyolanda yango peut-être yo opose question ozwaka ta olanda babiloko opose question te eza makambo oyo pasteur Denis Lesi bainformation azopesa biso ya bahôpital bakendaka kuna Denis Lesi mpe akendaka basala ye poso akuta bamere mosusu kuna bakendaka balongola bakutanaka kuna bangomna sikoyo yenda aza na bapreuve parce que na ndenge tomoni makambo yango ezokende komi ya baparke boye Denis Lesi akoexplike bapreuve na ye mpe peut-être Denis Lesi akoexplike alobi noya nakendaka bachange nga baposo ya nzoto bango mpe nakutaka kuna bachangeaka bango babiloko ya nzoto Denis Lesi ye moko ayebi makambo azoloba parce que aza mokolo makambo oyo toyoka il paraît ye moko alobi babengi ye deja na bureau Marcelo que se préparer akende kosamba bon nga ayebi pasteur Marcelo akosala yango te mais ana baavocat na ye mpe soki bake mpe parke Denis Lesi mpe akozala mpe na argument akozala mpe na bapreuve na ye parce que alobaka ya bilobaloba boye te eza keke yo moni motu kaka fort naza ye mala moko beteli calcul seke tiki akendaka bakendaka kosala ye boye soki eza bongo sava soki eza bongo te mais baboyi akende matanga Denis Lesi na bilobaloba oyo biso tozalaka nango na bareseau sociaux bamatanga ebele okende ndeni non mosala nzambe mpe kuma makambo oyo pasteur bopa ya te ekomi kaka bakonfini bawemba oyo akufi oyo aya te kuna mpe mwasi ya pasteur akufi babe oyo lobai makambo ke moto bakokufa boye mosala nzambe na mwasi moko mosala nzambe mwasi mosala nzambe moko akufi mosala nzambe moko mosusu akufi soki esali ke ye baloni matanga Denis Lesi atia ata lokolo na ye kuna te Denis Lesi deja na bamatanga ebele ayaka na ye me oyo Marcelo Denis Lesi na Marcelo bayokanaka te depuis kala nayebi te ifo kotuna pasteur Denis Lesi aza mosala ya nzambe mpe ya monene bayebi makambo na bango bawelaka donc tokokota nango te me namoni eloko eza sikoyo cible eza ke pasteur Denis Lesi batie 100 metre na matanga babi soki atie makolo asibe oyo alobaka zika wana bakozikisa wana eza ndenge pasteur Denis Lesi azoinforme biso Chimanga eza ndenge ye moko azoinforme biso ke bakanaki ye babi bakobeta ye bakotia ye na tono ya side bazonse pour la deuxième ozo comprendre donc wana eza makambo oyo nga nayebi te nana bapreuve te parce que ye moko Denis Lesi azoloba bakanaki ye na matanga mo akende eza te balaki ye baporte plainte donc wana eza makambo oyo nga nayebi te. Voilà, merci beaucoup. Cette émission fera plaisir à Patrick Longitima Gole, un niveau immense. Et pourquoi pas à Salambi, hein, de tous les autres jours, Joël, il y a un Bisco Zali. On a fait ce mot, il y a un bon leader, il y a un Londres, descendant avec un aïe, c'est pas aux années Kalaté. Vraiment, quel benazo qui m'a nommé le Slabiso. Quel benazo qui s'est bien aimé, qui est un peu toujours qu'on soit en aïe, comme de Panzara, Mokili, Babam nous va congolais, ça a pas pas aïe. On a les PPK, tout le monde sur le magasin, nous sommes là. Quel bien faire rigoler l'artiste à Mounene à Moka après stati samedi na Genève. Concert de Gitoko. Mais na nenga na banalise. Yo komona bazola ça artiste azoyi na podium. Atie appareil à retour benga autotune mais pas ba gaulois. Balinga comme autotune te ba bien ezali pour ba faux musicien ba faux chanteur et comment le rendre charge ya ba warrior pour mon konzo bango fali poupa mais lelo faire gola a betaki concert a epereta et puis faire gola a latipé autotune moi c'est comme si moi que ba question belé trouver moi mutu za na précision question moko parce que faire gola a latipé c'est que na mambe belé mbala moko bondi que na ko répondre te autotune faire gola a latipé autotune. Bon, et comme ça mokili pas bateau peut-être basala analyse ya mutu calme te ngana na oka faire ye moko na monoko na ya zolo de l'autotune te na mona ande bama kauz balite akanda ba muziki ndingu ba communicateur ya faire nde ba ko critiquer ba autotune ke falu azami sa autotune boy ya mona ba to ya ko sala critique faut te na ba réserve. Lelo tomoni ba communicateur ya ndeko na biso faire de très boyaka ko finger la fali na makambo tali autotune et ça lui étrange côté à faire pe lelo azo pareil wana ya retour pa ngana ba bena autotune tomoni bena faire la lati autotune wana ayembe na ngope concert ya Genève ça veut dire que
babiloko mosusu bamusicien avant bofingana ifo balolaka lolemo na bino 100 fois bagololaka lolemo toki na kota babola ifo balolaka lolemo na eloko moko boye oyo eza instrument musical c'était neutre na bi instrument musical oyo ba Michael Jackson bayembela oyo ba Michael James bayembela oyo ba Celine Dion bayembela oyo ba Lucky Dube bayembela eza instrument moko boye bokoya kofinga yango kaka po fali osala te lelo sikoyo tomoni fere oyo azali moyembi Jésus ya likolo azalaki obligé ya kolanda kaka biloko bagimisi balataka biloko badaki bayembelaka wana parce que un monde eza évolue ekozomata na bagrande piste wana ezosenga bamateriel neti ya baautotune oyo ndeko na biso fere mpe akoti na kati ya be ye pa koti na be parce que akoti na be parce que ezali instrument oyo tout le monde oyo babengi international asalelaka yango oui parce que yo koti na be ya bagrande salle oza obligé ya kokota na kati ya masolo ya autotune fere ebela lelo lisolo ya autotune wana oyo bamaka osi bakobisaka lelo histoire abuo pia parce que ye mpe fere akoti akomprendre que ve nanga mpe eza retour ya bien autotune eza important sikoyo tokote mpe bawario oyo baokritike fere ke fere akelata autotune esopi ye awanganaka yango tokotela sikoyo kota bawario bino boza bana moko boye oyo bozoba mpe korespecte bamikolo te fere aza mpe camarade na bango te bagolois baza bapapa ya fali te bagolois baza bapere ya fali sikoyo bawario baza bana ya fere nayebi so ozokomprendre langage bagolois bazali bapapa ya fali zana expliqué te bagolois bazali bapapa ya fali bawario bazali bana ya feri sikoyo bana na osenga bino bana na biso bawario bozala na respect mwa moke mwa modération ya malobe te naobebisa émission te fere ekola génération ya bafanatiki na ye eza génération ya bamikolo baresponsable bana na bango nde bayaka miziki ya fali sikoyo eza na sens ke bagolo bazali bapere ya fali pupa bawario bazali bana oyo ya feri bana ya leloko bana oyo ya bafere omona ta mwana fere ya mwasi zela na ona explike nalobi tona de catégorie ya bafanatike bana bazali kote ya fali bapapa bazali kote ya fere toana poto oyebi yango oyebi yango ke génération bapere basutenaka pena fali pena te ezala omona tofandaka na barestaurant oyebi ke awa na poto bajeune garçon bazalaka na bolingo trop oyo bafandi na papa ne na restaurant bafanda na baparent bango basepelaka bafanda na baparent bamona discussion mona papa na mwana baodiscute papa azokomisa fere mwana akomisa fali pupa awa bantu tolekaka eza masolo kutu naobeta ya lokuta te yango nazoyebi boye bawario bozala na respect makasi envers fere azali papa na bino boya bana mike ebele oyo bolanda ngai zela na nasilisi makambo na oloba te komi tokozwa bana na biso bajeune oyo bakola lelo bazala baimpoli bana manke fere bazwa fere neti camarade na bango bawario ifo borespecte fere makasi parce que fere azali camarade na bino te azali papa na bino bawario baloba bilobaloba awa ke fere soki aye na poto akoka kotondisa ta sale moko te fere aza na publiki te mpo bato basutenaka fere eza bapapa na biso esi bakomi mikolo bakokoya baconcert te wana bilobaloba bawario te nabi te zela nabiya wana bilobaloba bawario te oyo baoloba lelo fere agangaka ototine asimba te lelo asimbi ototine esopi ye bino bawario baloba fere awa na poto ata na sale moko akokotondisa te ngalobi bino bozoloba bagolo ndenge balobaki totikala sele totine te wana toboyi te bazalaki koloba ngo lelo bawario bakangi bango ke fere alati ototine toboyi te
faire pe côté na épée approuver pe na wario ndenge ba sous-estima faire que faire na poto azalaka ne na fanatique te faire aza vétéran ana sali moko ta kosala plein mais tomoni faire atie mabaya na double Adidas are na faire plein Suisse ya mboka moko ya pasi ya boye po tondisa na sala monene attends si sala 9000 place atondisi la ville bato filmer ba poussi salle ba tient rideau wana problème eza te bato bayaki wana déjà ça va bato faire ça bino babi faire azalaka eloko te baloba ngo faire azalaka eloko te aza local un local akotondisa sala maître Gims atondisa te international ya Gims même sala atondisa te babi atia mabaya na basala neti ba ING arena ba new arena azotia kuna totia basali kaka bamike kotia asala mike sali moto asalaka makambo na ye par rapport so salaka mbongo ekoki na mongongo na ye pourkui bolinga bocompare kaka kasi na moma oyo nanu fere azokende na ye nanu maleme sala monene bapesaka moto bapela expérience na sala monene bapesaka yango mbala moko boye te ke bapesa babosala ya 40 000 place abandaki nanu abandi nanu na basala yango mpe ya mike apres aye kosigne Bercy à 21 000 places et à Mundela moni atondisa Bercy avant bapesa yo Paris la Défense Arena faut oleka Bercy faut leka wana basindiki ba bato nyonso bauti oleka wana bane opo bane prochaine bakosenga pe place vale abetaki donc na minute oyo ngapo nanga na minute oyo fere pe azo mata na lobi te fere na fali na poto bakomi déjà dingi moko non fali aza nanu likolo parce que fali abeti tokende na ndenge ya logique omoni ozwanga mpena phase na fandi awa na oya oflate fali ube na oya oflate fe ese moto alesaka nga aza ese nga na okota concert na bango na boye maître bayani kayenga baa batu na nga bajoel salam baa batu na nga yani kayenga mone visible bayebi basha masunda okopa bafe lizo mbata basaya poli lumumba bayebi papa na aflate mutu te fere botikela fere ndenge azoya na mopepe na ye mais na minute oyo moyenga na compare fere na fali na baspectacle ebetami na poto eza te parce que fali abeti neti na catégorie a ya basali ya minene askosola na réalité kasi na réalité nalobi boye na fere na fali baza bavie na nga fere na fali bazali bavie na nga est-ce que na comparer concert ya mutabeti 40 000 place na mutabeti 9 000 na comparer te mais na loba te ke mutabeti 40 000 na mutabeti 9 000 elasi te ke kaka muta 40 000 place abeta ya miziki ya kitoko koleka muta 9 000 mutu ya 9 000 wana pe tomoni pe ya bogoli pe na koyemba makasi na totini yayo eza instrument miziki bafina yango me bacomprendre ke eza important les instruments musique les instruments au fallait à Salangota pour ba analyse mebele mikolo instrument totini wana congolais nda Salangota za des instruments ka ndenge to sala ka synthé micro nini des biloko mindele faire ana droit ya kosala loko tout o tanga mi ya musique faire ana droit ya kosala tout ayeba ngo déjà bandaka que faut atara na ngai mba nango bien yelinga yemba ta ke yemo grand chanteur mais erbo peso la sala minene bato bazoya ko arranger son ekomi collaboration kaka ya yo na baingénieur congolais te mindele mpe bakoti masolo yango te parce non sala ozobeta parce que fere nanu afrontaki nango basali ya baminene bongo te so akoti na monde ya basali ya minene mindele oyo bozo arrange na bango so parce non basala il faut zala na micro retour ototini bakolati so meme par force balati so baba soki oboyi kosalela yango biso tolongo na makambo ya arrangement ndule nango J'ai l'obligé obligé, il faut alata. Parce que ils sont obligé na bas spectacle là il faut bala tchototi. On se comprend? Non on va place yemo ko faire azo boya toti ni wana te. Ke yemo ko na monoko na ye. Eza ari le bela lo baba ma kauz le bala ya batu na ye. Mais na loko na okama ba congolais to bosana. To lo baba faire na pota za na fanatique te. Faire azal local ana salle no kote le ki 5000 ke ya otondisa moni makambo ofale osala makambo ofale asali na musique na poto
Mutu atikali kolongola ngo jusque là azate. Dedans mutu alongoli honte. Te makambo fallait sali na dalobi kasi makambo fallait sali na poto. Basali fallait beti mutu alongoli yango azate parce que sala munene na Paris, sala munene na Belgique, sala munene na Angleterre. Mutu oto loba tokochake alongoli biloko fallait beti azana nute. Matobo sa na pete lelo na Congo. Basalo faire beti soki batie mutu mususu na bamise tout batikali na Congo mutu akokotonisa sala yana zate te malo bibo oyo fale salaki mutu oyo akokolongola ngo pour le moment azate oyo pe faire azosala mutu pe alongola ngo azate be latike fale aza niveau na ye ya makambo na ye faire pe aza niveau na ye ya makambo na ye oyo faire asala eza ba devoir oyo mutu moko te bopesa mutu nyonso soki mutu moko atombisi nga na kati maboko na nga oyo tolongola ba mete jeans oparia mingi ya eloko moko te na eloko moko na paria oyo esimba te ezalaka te ebele esimba te maka uzayebi biso yango kena abangi soki esali boye kosala boye te eloko moko te na paria ke esimba te ezalaka te tout oparia esimba esimba tout tozongisa bavideo nyonso tout esimba tout esimba. Voilà, merci beaucoup. Vous avez dit que toujours pesa côté aux hommes côté. Les années à Peter Pan et à Prince sont baillés de ça la chose vraiment bon s'abonner et bien la deux chaînes on a film on a Congo Makambo TV officiel. Et donc zobo basiko musa na biso to comme la fanatique ya ba artiste. To comme la fanatique et musa ngoma peut na salle ngo to ben. Et zo même musique na biso na libulu. Léo Zara libosa pour manette. Mais oui parce que lelo ma olo bela fali vérité exacte moi le bela faire vérité exacte ce qu'on a déjà fanatique ya moko na bango ozo obligé il faut finir la oyo ozo obligé il faut ndimaka oyo ozo obligé il faut finir la oyo mais non tozo bo mande musala na biso ba musicien musala na bango eza musique na bango ba respecter ba ozo ba contrat ba beta ba sala minene et bazo tongela ngo ba parler ba na bango ba tika na ba richesse biso tozo musala na biso tozo bebisa ngo na ba sentiment tozo nzela musala na biso ba musicien ba kongindisa biso te faire un petit concert tout le monde ba journaliste liboso o ba soutenaki faire na ba concert à Genève ba kete pone pour faire azumbo na tie na poche bango na ba leli pesi biso le côté to soutenir pe ba fali no ya na fali na Bercy awa concert tie beta matina zonga kin ata $10 na zote non ya le go eso ya le lo zonga na zonga ne le côté ezala ndena mona ba Tracy kuna ba lela to soutenir faire na ba David Mombele to jouer le côté parce que à quoi sert bon to ba bisaka musala na biso pour un sentiment de se pelisa bato ba nginda ba otikela ba na bango de héritage fanatisme tozonga ya musala na biso concert ya faleza toke tokoti concert ya faire eza toke tokoti ya confie eza toke tokoti ya jibe eza toke tokoti ya were eza toke tokoti oyo komi ya de fanatisme boy nyonso fale kosala na pona beza na bajournaliste mo betrik baza automatique ifo baboya oyo fera kosala namoni Alexis weti deja tebi ala video mo ya kobunde ya kofinga fere pa voir même na mais soki bato bazongi netre makambo oyo ya badialelo soki esili transparence ekozala nango na misaka boto oyebake soki dialelo esili toyebanda oyebake fali na fere tokokompare bango te moko aza likolo moko aza te zela tozala mona l'époque à l'époque Hit Parade ezalaka na Congo pourquoi obi ke lelo soko tie Hit Parade présentateur ya Hit Parade ya lelo bakoboma ye mais Dieu ya jibe wera Hit Parade ezalaka na Dieu donné yango mandat azalaka présentateur azosa Hit Parade na ye soki mikolo semaine oyo jibe atie jibe semaine oyo wera atie wera na Hit Parade wana ifo yebango ke Mbuta Likaso amena wenge 9 mois. Ali ma premier na Hit Parade. Vous comprenez? Dans Hit Parade ezali miroir mo ezali mwa netre. Ba biloko wana ti ba Hit Parade siko ekufa nango. Lelo ba journaliste soki ba koti ndule ya ba abi na babando finga ba ministère mususu. Le preuve anu mona ki ndule ka Genève ya ndeko na biso fere ucho beta.
comme Karine azalaki wana kobima Karine mais anati guerre na fali de mawato. Voilà, merci beaucoup. Cette émission fera plaisir à Nassi Choco Frappant, Nakati ya Allemagne, précisément Nakati ya Arène. Nassi Choco Frappant sans idoginum, Nakati ya Arène. Il y aura un bisco Zali. Namoni Soussou faire un petit concert, n'a bien. Mais concert, Soussou Moussala Moko, Karine Moko, c'est ba era, ba Sangani. Ba Nisuko Fingana. Naba Wario, Barobi, Biso, tout ça l'actualité, il est sans actualité. Donc, ceux qui ont l'actualité, vous avez ma classe de Biso, Gaulois, Gauloise, vous avez Chapel Ibaya, à la salle à Genève, ceux qui retournent. Quel est le Karine Sarmo des gens montent Oyo, Bato Tchèque monte la C, Abomela moto, comment il y a des gens montent normal. Mais pourquoi dans un moment où il y a des bêtises sur la Kakala, il y a des choses qui sont là, il y a des fingas, c'est ma Wario. Quel pena? Pourquoi ça concerne? Ouais, François Tumanganga koloba nalandaki émission à Karine Mokonzi aloba kena fali alelo soki ba biatia libaya na Genève fali okokate soki azana tembe atia libaya moni ya musa na biso yango na aloba tobe bisanga ka biso moko Karine Mokonzi moni frère aza grand frère na biso fali aza grand frère na biso lelo soki to flatter bango batimbela ka biso ke ezala badia lelo toluka ndenge babenda bango mwa mabende na bango batie na poche. Moi je pense même faire ye moko place aza ayebi ke fali na ba Genève akobuka. Fali ye moko place aza ayebaki déjà ke faire gola lenga otia libaya na Genève batu bakoya ebele. Père oza si na ndenge ya kinetre pena toke na ndenge ya calcul lelo faire ba père baye batondisi place ya 9000 places. Soki ba père batondisi place à 9000 places. Bana bakoya soutenir musicien na bango. Bana na il faut baya nombre ba père fois combien? Toko chango fois 5. Il faut ça la 9 euro fois 5. Vous comprenez? 9 euros soki toke nango fois 5. Peut-être epesa ça biso 40. 40 000. Vous comprenez? Ça se rend bien. Et puis ça soit 45 000. À peu près. 9 fois 5. À peu près. Vous avez tout ça là, moi calcul. Ça calcul. Tout ça là, moi calcul. Toujours connecté à tout ça, calcul, analyse. Là, l'ingara, na loba. Question pour la simple facilité de ma question. Quelle pas simple facilité à expliquer. Donc, tout ça, bon, ça. Na l'ingara, na sali moi erreur, na calcul, faut na landa. On a 9 fois 5. Et puis ça soit 45. Mon thème est battu à Maman Mireille. Donc, bon s'abonner, belé. Nous sommes toujours ensemble. Et lui qui est tout là, bon s'abonner, belé. Nous sommes ensemble. Quand on a la calculatrice en attendant, tout mes ressources de combat sont toujours connectés pour émission aux amis pour la vidéo surtout pour ça. On se comprend François Chimanga. Donc, ce qui est dans la logique, fali a un avantage, bana ya bagolois, bazala ba fanatique ya fali papa. Et ça impossible place il fait à sali plein. Karine Ocha défi que fali à Rosine. Et ça pratiquement impossible. Ce qui est dans le calcul, et ça pratiquement impossible. Si on a commencé à avoir des émissions, dans ça, on a des émissions, il y a vérité. Dans ça, il y a des émissions, il y a vérité. Obi? La kinetre, non? Ouais. Pour comment l'honnête? Ouais. On a commencé à avoir des émissions. Dans le Bible, ce qui est tchétemi, c'est ça pratiquement impossible. Plus il fait la tombe ici, fali, à ça la piaka. Lelo eza impossible parce que bana baleke belé na bana batuto bala na biso a majorité bana bango baza ba wawe no da pratique même faire ayebi ke bana bazalaka beaucoup plus ba famille ya fali pupa fali ayebi ke ba parents bazalaka beaucoup plus côté ya fere. Bino kwa ni bolonga kosala calcul ni fanatisme eza divisé te. Ndeko na biso Tracy Pro azalaki kosala live na yo asala live na Paris Adidas Arena. Osala ngo libanda awa bana mike baate ya to mona ka mikolo kasi ba parents ba wawot.
So parent na ndako tozalaka na bapale baparent na bana bana baza ebele naye pate elongi ntina bana baza ebele era na ndako mosusu parent mosusu abota 9 parce que awa na poto mpe fo bato bakomprendre lo mobo bato mosusu mpe babota ebele mpo na lokoso alar leta apese mbongo ebele so bana ndako mosusu akuta papa bota 15 so papa aza bolwa bana wana nyonso baza bawario parce que nayebi te makambo naoloba soki naokosa yo fandaka na poto naoloba teke mpo na koma netre timanga yo mpoza na poto oyebi bien bandeko na biso bawotiwecho baleki na biso baza bafanatike afali biso tozala pena bafanatike nde afere babiso boye somoni bajournaliste baage na biso toa mingi bamiziki ya bafere wana nayebi te soki neti babiso boye na baage na biso boye bamiziki ya bafali wana ekotaka biso pena te fali ya genre moko ya miziki oyo asomba bana neti nga otuna te bana na ngai ya ba 8 ans na ya ba 8 ans ya ba 9 ans bayebi eloko nyonso fali azobimi na ya ba 8 ans 9 ans fere mpe aza na bafani yo nabi bafani baza boye baza oyo fani ya boye oyo aza boye donc oyo karine azoloba fali lelo soki ameki kotia na genève ke genève wana ekosimba te c'est Karine Moussalo il fallait qu'on la mette sous ayo la nini yes Monique fait la papa nabi bo soki Karine alobi fali lelo soki atie libaya na Genève ko melaye c'est que il faut aller pour la parce que comment ça la Moussala bo ça calcul la Moussala peut-être le nge na rande ba tamba soki nini soki eza nini ba sala soki eza comédie soki eza nini to ebite a contrôler kaka makambo oyo ya zoloba parce que na zoloba bafere moko eza réel ya mingi kaye na monnaie visible bayebi makambo babillet ya fali oteka matin na Genève na Bordeaux nabibo babillet ya fere pe awa bato basalelaki ngo bémission fere babillet etekami te boyeboyeboye jour ya concert bato bamoni miracle mpe babillet na to nyonso esili bayebi bastratégie na bango concert mosusu ebandaka retard peut-être bagolo peut-être bazalaki na manœuvre ya koya parce que soki bagolo bayaki déjà avant bagolo fo bayaka na teke avant da botondisi concert ebandi avesili avant nayebi te wana sikoyo moye nayeba ngo eza te moye napesa badetail vrai eza te sikoyo moye mpe totuna bakarine bapesa biso baraison badetail vrai eza te parce que mosala oyo ekomi mosala ya kifanatisme ya parti pris que karine ndenge aza wana akota ye concert aza te so otuni question nyonso fere aza favorize na maloba tu karine awapesa donc mosala ngo ekomi compliqué okoluka bandeko na biso bazalaki kuna era baprince bakali bapesa info eza neti okende mikotisa mpe na libulwa na munoko ya ngando na ndeni bakotelaka fere nini ozoyebisa eza neti okende information ya fali po mpe pa alexi weti okepe na ndeko mipapa oke mitika na bapapa nde machete bo baanalyse baganga biso baganga analyste mais baosala makambo yango na ndenge asentimaka baartiste balingaka mais nabibo soki toza maître tocomprendre nga naoloba awa ti naoloba awa ke non karine makambo azoloba eza impossible ofali obeta na swisse esala piaka parce que fali bana nde basutenaka fali fere bapere yango naoloba soki fere yango ezalaki 9000 c'est que iso kosala 9000 fois 5 pere bana bazalaka ebele même fere ayebi ke oyo nyonso lobamaka tokosaka na biso makambo ebele nga alingi so vi ya koya kotela musicien te nga alingi nasalaka bemission ya baréalité réalité oyo naomonaka eza boye make nango kaka réalité tout simplement réalité fere aobeta miziki moko ya mikolo aobesa miziki moko classe miziki moko ya sentiment makasi siko sentiment nango siko eza na génération bato moko bayoka sentiment fort eza na génération moko ekota mpe bango te
Fali azobeta miziki ya kitoko lelo, kitoko fort, ba mede. Abeta miziki ya kitoko bazemona surtout ya batokosi wana basuka. Mais na génération moko ekota te. Ba bikolo. Bikolo baboyan. Te. Tokosi ya Fali oyo pesa bana mike. Biso mikolo bo ekota nango biso te. Siko oyo Fali azongi na mede. Ekoti sikoyo génération nyonso po eza rumba oyo tomesana nango. Siko Fere aza focaliser beaucoup plus na musique oyo biso tomesana nango tokola nango. Biloka biso bawenge. Ya biso wana. Siko Fali akota musique moko boye akenda sa ba featuring na ba Chanel, ba musique oyo biso oyo ekota nango biso te. Mais wana génération moko baza ebele. Na bana basala musique ba congolaise ba botama ba kola o koma ba musicien. Baza wana. Ba fitiri. Baza siko banaza siko lebisanga siko banana siko ya badaju wana siko musique na bango wana o bana balingaka Fali siko aza wana. Bana population siko ya makasi. Population ni na mututi na ba stade. So ngobeta ba stade ya poto foza na ba population wana. Ndasiko loko musame pa congolais Karimi na moni place moko alobi Fali asili. Ezaka ndenge biso pe tozalaka tokomisa Fali tozalaka mona ka faire azami semo asila. Que faire permettre bochenge ata biso tozalaka bulene ti faire moni casino de Paris wana zaka 2000. Na mitu na biso te tofana na Mbutalikaso. Que faire moni 2000 wana kokoteka ta 500 billete. Liai. Nateka. Abeta na ete. Casino atipaka na yango te. Mais na mitu na biso ndenge tofandaka tozo sous-estimer ka affaire ke faire ane na batu te bakilo neti ba casino wana kutu ezala pasi mpona ye biye kotekama te. Mais toyemona sikoyo faire ya beti martin faire yo beta ba Adidas awa 2 jours. Pourquoi na kopisa ba Congolais toliko sous-estimer? Neti Karine mutu beta bar moko ya 40,000 oyo na Congo mutu abeta te. Soki tosalaka mpenza baanalyse vrai Fali aomérite nanu te tocritique eza mbala moko mpo Fere abeti. Fere mpe azomérite kokritike te parce que basale oyo bato bandimaka te. Nga naza parmi bato oyo tozamona mpena Fere mpena na poto rien. Lelo nga na somo ya Fere eyelu nga na nzoto makasi. Anyama obi Fere nga azalaki obule neti koyemba na ye sukaka ere bazala na maison mare aotindika bakunga neti akola vango moso écrire esila oka bomba eyane réserve ya tono oka bongo efongwa bafere bavoi olesile ezofungwama nde neti nguma azomela éléphant oke biloko ayembi te iblokaki kuna balobi instrument soki instrument bakoni ozo instrument tozoyi bapete kote koyemba mais concert wana voix esololaki te concert oyo ya Genève ezalaki organise neti concert eleka na Adidas te parce que Adidas ezalaki mwa baexclusivité nango ebimaki mbala moko ya Genève mwa te juge yango eza te mpo asali ndenge asala ya Martyr te asali ndenge asala ya Adidas Arena te parce que obeloko na remexaka Fere place nakoma obangela Fere akoma obeta concert neti mutu akoti studio sikoyo baarrange biloko sikoyo babimisi za concert ne ya Stade de Martyr babeta yango neti bakotaki nde studio na abeta live bato bamokili mbelanda live wana mbala moko ekoti studio tala concert ya Fere ya Adidas Arena. C'est un professionnel, mon frère. C'est un professionnel. Na niveau public, là, ça clair, na niveau public, na poto. Fere, public, il m'a na Fali te. Fali, na public, ya ebele ya bana. Fere, pas na public. Mais ya bana ndelegi. Mais toza na yo awa, ke bana bazalaka ebele, mon frère. Soki toke na ndenge ya logique bana bazalaka kaka ebele
N'habite ce qu'on comprendre bien. Nous comprendre. Voilà. Voilà, merci beaucoup Ken Pena. Tant que temps on s'exprime parce que nous on peut se prendre temps on s'exprime pour que nous pas retour. Ken Pena, tout le monde qui demande malembe. Tout le monde artiste musicien mususu. Ya kombo ya Bercy mona o ya tikala awa. Yaka. Mais ayoki héritier watanabe, il passe à kubeta concert ya poto. Il y a 5 de ces enfants qui eza orchestre na ngai. Nenge bazoya boye botiaka déjà na liste na bino ya kubeta concert ya poto. To sa ba dino ba ninga mususu oyo. Na yemba na baba makala ngai na concert de bino na poto ensemble. Yo okolo ba nene eza kiliboma. Zoba eza muteza subiente na zoba. Bon, na senga héritier watanabe, ndenge ozongela kubeta la concert na poto. Ese na ba sacrifice. Badasi mwana soki asenga aya abeta tika aya sacrifice emso akozala mpe nécessaire mpona sacrifice ya makambo baconseil na mpe ebeta na poto parce que héritier azobeta sali ya kitoko oyo eza na kati ya mai esenga mpe basacrifice fo bato mosusu mpe bakende musique on mais héritier aza moto bamao mode il faut orchestre na ye fe eloko ya bongo esalema soko olanda majorité ya baconcert ezobetama lelo baévénement ezobetama lelo soko olandeli sak orchestre omona avant makambo efungwama motu moko akenda embeta bino siko bolinga ya motu aloba bien tokangaka monoko na biso naaloba boye baévénement minene avant efungwama oza besoin d'exemple na bando pesa bakese ebele bakufeli bapapa bakufeli baleki bakufeli banini bakufeli banani avant baévénement ebele eleka awa kotangelanga nkombo ya motu te soki otali na baévénement soki otali na baévénement nyonso ezosalema osutuka ta na biro moko boye akendaki ava événement soko olingi elobisanga bayokanelanga vo meme na banzela ya na otambola te so nalobi ka so napesa baindisi mibale kaka événement nyonso to ebetani na poto bato bakei événement nyonso to ebetani na poto bato bakei na opesa te bato oyo baza na basala calcul événement nyonso tu oyo rempli sali ya 8000 likolo bato bakei yana lobi kotengelanga nkombo ya motu te kotengelanga nkombo ya motu oza sir overifie na bato nyonso babokaka bakombo overifie na bato nyonso omoni ata motu moko akete na baévénement nyonso to esalami bino boye basala calcul te napesa indice te ngalobi boye événement nyonso ebetami na poto nyonso to ebetami na poto nyonso chaque événement ememi motu chaque événement ememi mutu concert nyonso oyebi ebetami na poto ememi mutu bato bakeikei nazoyebiso bongo na kosa na mokolo boye naoloba émission na mokolo boye na sukoli naye liboso ya kamera boye mpona yakosa bato balanda biso baévénement nyonso tu ememi bato na ya bastade na congo na ya baconcert na poto nyonso bato bakendakenda tout les événement moko te ememi mutu te eza te opesi biso combien de minutes kuna kenazaka moto makambo pourquoi tina foni bazoyeba te ke combien de minutes kuna même pas idée ya nani oyo sakufi oyo sakei nazoyeba te voilà merci beaucoup Chimanga comme ozo comprendre eloko te bato oyo bana bapale
Eya mayele. Bato bana papale. Eya mayele. Eya mayele. Ya mayele ka. Bayebisa yo. Okoza pena bibembe msu yo okende pe babibembe msu pe okenda participer msu eke nango pona eke nango peut-être msu po événement moko eza wana ezoya. Papa Kata Biso, merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, c'est Ken Piana. Donc voilà. Ngana Ken Naraboye. Bon, ça boye toujours massivement. Ken Piana, aux gens, on va ça. Non, Kata Biso, parce que mon place aux autres, mais manga ça la bienté. Tu n'as pas ta rancune, ma casse. Voilà, on a baissé moto là. Il y a un beau galidé. Patrick Longi. Mais ça, c'est Apollo Lumumba Mbote. C'est Apollo Lumumba Mbote. J'ai le genre Mbata. J'ai Nama Jimmy Belao. Jimmy Belao, au pays, Bisca Zali. Maman Julien. Ok, il y a oncle Patrick Amisa Maji. Il y a le Kayembe. Hein? C'est mon thème à Chimangela là. La personne qui m'a dit que Linga Chimangela bien vraiment. Chez Masunda, il y a un peu en merci. Il y a Eric Tola, empereur. Merci. Merci.